Mbote na bino bonso bandeko balandi ya vérité universelle. Ngai Mariana Tabulelo na sepeli lisusu kosola na bino na émission na bino chronique des stars. Lelo na mupanzi na ngai naza na star moko asalaka théâtre, talaka théâtre nde tombolaka lisusu ekolo na biso Congo. Na mupanzi na nga mususu pe naza na chroniqueur moko makasi on bengi le bogard de la presse congolaise. Lelo tokosola na sujet moko très important, sujet oyo ezo lobama pe ezo salama eza réalité ya Kinshasa pe ya poto. Tozomona ba mama mikolo, ba papa mikolo bazobima na bana mikie. En tout cas leo tomeka no sala débat na bato baza pembeni na ngai bayebisa nga vie na bango par rapport ya wana. Mais avant de présenter bino ba invité na ngai lelo na kopesa nanu mbote na sima ya caméra na moni Daniel Akani réalisateur à solo na pesi mbote na mon président John Sima oyo na benga ko bébé à poto na pesi mbote na superviseur na nga Papi Lokongo na pesi pe lisusu mbote na Eric le monstre. Alors sans plus tarder na ko présenter bino ba invité na ngai ya poko ya lelo. Bonsoir maman. Bonsoir. Tokoyeba kombono nani bao bayebi te mena yebi ko yeba parce que za star na bao bayebi te pesa biso kombo na otoyeba kombo na nga Bahati Mireille na mupanzi na nga pe lisusu ya mobali naza na star moko chroniqueur à makasi ye na benga ke le bogard bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir moi c'est Amwindo o Alekinta Banagu, bonsoir na batutu ba abonné tout ya chaîne oyo bato bazo kotala biso bogard de la presse congolaise tellement na sina lobaki na kotika koloba mokolo TV ko bongo na radio na ndenge kaka ba kulutu baloba soko monindo kibelela. Merci vraiment pour la première fois na le galisusu na plateau na yo na ndeko na biso apembe mwaso akimisaka bangungi na ndaku kaka ndenge za la poto lobelela rango. Voilà. Donc sans plus tarder, na kotu na non maman Mireille parce que yaza moi azo sala valeur na mboka Congo par rapport ya makambo azo sala. C'est une femme de valeur na ngake ming ton na mona ba théâtre en tout cas na sepela nango. Maman Mireille yebisa biso nanu par rapport à makambo o ezo leka. Tozo mona basi minene lokola yo ba femme olia comme na entrepreneuse a sepeli ko bima na mibali ya bana mike maman ya 70 ans mobali ya 20 ans. Par rapport à ça, yebisa biso no avis na yo mona ngondeni. En tout cas d'après moi ngana mo kango gênant na sepeleraté na bato basaka makambo wana. Pourquoi? Maman 70 ans. Maman 70 ans. Moi na toto na so botaki na 13 ans. Moi na liboso ko za na âge. Ko za 70 ans. Moi na ko za ba 60 kike. Tu vois, ce que yo zobi madame moi na 25 27 ans. Ils ont respecté d'après moi. D'après toi, ils ont respecté. Mais tout le monde a phénomène wana ezo salama surtout na Kinshasa. Ba mi bala Kinshasa bolingo sala te. Bolingo sala te bolingo lukate bolika ba mama mikolo comme ça ba bébé bouchou. En plus o benge pe bébé. Maman na ko za bébé na o. O benge pe bébé. Siko yebisa biso nan. Tant yo mona ka ba jeune garçon ya bongo basi ya bana mikie ba ujano ba mana ba tata batu. Basala mamba bongo. Et le bela konini, est-ce que pesa bango pe conseil? Yebisa bisonan. En tout cas, et ça nga passe. Et ça nga passe makasi. Mais conseil maman, o pesa mutu conseil oza pour ça conseil. Au moins mutu mso asa mi koti na eloko na ye wana. Po na ye conseil le bela eloko te akoyebisa maman. Oza nani? Maman nanga kutu na yoka ete, papa nanga kutu na yoka ete. Omoni. Na musika kana taka nanga esa nga passe mais na choité. Na choité. Voilà. En tout cas, maman n'a pas bien à choisir, mais il faut un choix parce qu'elle a payé maman, elle a femme entrepreneuse, on a séparé l'année mingi. Le bogard, il y a bien ça penantoyer, batalara le bogard de la presse. Ba jeune garçon lokola yo ya presse PKK. Balingo bima ba maman batu, o monena jeep amunene ba Range Rover Evoque. O kansi ya yenzo kapesa ya yete bébé buchu mo ya maman mukolonda pesie. Yebisa bisono par rapport à ça. Mais merci beaucoup Nandingo Pessinga parole. Merci na boss na biso John Simao motema maman Micheline. Pour nga ezo sala nga plaisir ko sakana te. Ezo sala nga bien. Ah, yo zo sala plaisir. Ezo sala nga bien. Nga ikutu nga na kamundenga lobi ke tant que moi si talaka ka 20e siècle. Abi que non, ezo sala passe. Ezo sala nga bien parce que toi tu peux imaginer même na poto. Bato yo baza ko tula net bana mike bazate. Ba maman mikolo kaka.
Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bolingo qui para agité. Non, bolingo qui para. Ok, s'il vous plaît, ma personne parole, tu connais loba. Mais ma baise. Au personne parole, botolinga micro pour nanine. Il faut qu'on ait la déontologie. Donc pour la koloba que eza malamu puisque pour nanine bolingo premièrement qui para agité. Et là on liboso bolingo qui para agité et qui para bikolo. C'est yo. Hein? C'est le problème est athée. Pour la Bible comment mater? On doit comprendre. Donc pour la koloba nini, pour la koloba que ezo sala nga plaisir ko sakana ko tuté. Yo ko mo mutu net. O mo net mutu net losi asa sa poto. Tina ba héros. Aza mobilité. Ozo ebinde ni ke losi asa sa mobilité puto za kishasa. Ngana za mutu amedia bakenda poto tongo. Ba lorisi la congolaise style la za na mutu nanda kote. Soko ka kutana. So yo les bogards de la presse. S'il vous plaît, obi na Bible ezate eza. Pour nzambo alola tango akelaki abanda akelaki mobile liboso. Match radio. Akelaki mobile liboso pour dire que mobile faut zaka likolo a mwasi. Jamais moi ça cause mukolo mobile moi amke. Ça c'est faux. Et ça la carte ya Bible. C'est faux, ça va. Le bogards de la presse, en tout cas, apaise-toi parce que toi non est ban l'émission. Bana poto bana kinde lo za koinda. Le bogards de la presse à lobby, yanzimi na ye que maman mukolo ab ma jeune garçon. C'est que le bogards yo pour ça là ngo. Mais na ça là ngote pona nini biso to yokuta ngona mokili. Biso bato to banda ngote tala. Alobi makamba Bible. Match à radio te. Oh mazemba zo beta na radio te. Télévision Bible ngo. Soko ta na verset exacté. Pona koloba nini. Biso to zo edende ba mama oyo baza ba age wana. Omoni lelo yo kokufa na Congo ekomi kaka mort subite. Oh déception. Mama mukolo azokufa na déception po anino ba boye na bolingo. Mais non, biso ba jeune toza wana mutu na mutu azana tina na société. Photo encadré ba mama wana et ça la moi genre. Mais ba mama wana kaka teke po na profit. Toi tu peux imaginer maman moko boya zaka. Toi tu kaka ba mama poto. Po zaka ba mama poto ba maman poto te atolo la ba maman en général. Même na kisasa. Ba mama ebele baza kokufa na déception. Kala to yeba ke no mutu soki akufi akufa typhoïde akufa na ye malaria mais lelo comme déception ko ba mort subite. Mais il faut be mutu na yutaka wapi? Déception. Biso ba jeune tozana pona ko encadrer ba mama wana. Pona nini? To boyi kokufa congolais e comme neti bandaka la moko boye. Vous comprenez? Ba kufa neti bibwele te. Congolais faut akufa na malade. Mais la déception wana eza wapi? Eza wapi na Congo même na poto. Bolingo ke para agité ngamu tunabimisa bo rwana te. Mais le bogards de la presse en tout cas soyons des réalistes. Yo le but que bolingo qui para agité. Mais ba maman wana mikolo tant yo zo bimana ye. Yo ebi semence ni a otike là on a nzoto. Ce que peut-être papa mukolo moko boye même âge na maman si na ye azane na ndako. Que poza eza ba papa ebele lelo oyo ba koma ba kobo fatigué. OK na maman na mbetu donc osimba maman te. Jeune moko bo azui maman wana bilengi na ndako. TV za radio te. Ba papa ebele lelo ba mipesi na musala bien sûr. Ba mipesi na musala mais ba papa wana ba koma lembo. Ba satisfaction ba maman te na palais. Tala ezana bonheur moko te na sa moyo l'équipe peut-être bolingo ya kosala na mbetu. Nini yango l'équipe bolingo ya kosala na mbetu. Soki yo papa ozo satisfaire maman te. Maman osala nini? Départ. Mais le bogards, est-ce que ba maman wana question na otu no maman Mireille parce que ya za maman. Est-ce que moi si ba maman wana lobi ke basana libala. Basi nyoso to mona ba mana mibali, est-ce que ba mana mobali ka po mobali na ya zo kokata za comme ko boy fatigué. To ba ngope ba bima kaka pona alinga sala ka a se réjouir. Wana penza na ebite mutu aza libala na ye atika mobali na ye. Yo kanisi eza posati. Banda baba na ki bazaba miki basaki yango te. Basala ki yango. Ezana âge moko boye, âge wana vouloir ou pas, mon bali to moi ça a fatikaka. Surtout papa basalaka. C'est normal. Maman il faut s'habituer na rythme ba na ko memela. Pourtant bozaki ba jeune, bozaki ko salango na sorte nyonso na façon nyonso. Mais na papa âge est comme avancé. Il faut comprendre que mon ba na ngaza suna âge to ba na kité. Mais peso raison te obima libande, peso raison te obima olunga olinga mbala moi mukie. Et ça respect mon ba na passage mo na ba na o. Amonio na nzela bando beta o, c'est ridicule. Et à malam te pour la maman basaka vraiment eza malam te eza mabe makasi. Mais maman Mireille kaka a to lobela ka ba maman te to lobela pe ba papa pe ba ba jeune garçon. Par exemple yo moi ça libala au moni mobali na o ya âge na yo na ba ujana o to mona ya 16 ans 15 ans. Yebisa biso nanu o ko agir ndeni so moni mobala sali bon. Po yo pende na mona boza makasi mais po ani ba papa na ba kenda oluka ba ujana libanda. Maman kamo eza vice versa. Tolo ba kota ba papa to ba pe kota ba maman.
raison moko baopesa kaka o te mwasi na nga na ndako tout ça mwasi na nga moi misala eza malamu te papa botika biloko wana mwana ozobima na wana omona nzela bovandi na bar bovandi na terrasse azo ridiculiser yo mwana wana azofukamisa yo makambo mwasi na ndako asalaka te eza propre te tomitosa tomipesa valeur topesa nzoto na biso valeur oza déjà mama oza na 60 ans oza na 70 ans mipesa valeur zala na valeur ya bomwasi kati na yo zala na valeur ya bomobali kati na yo ya malamu te biloko wana eza mabe yango mboka ezobonga mbongo ebonga nde nini mpo omona mwana moko ozobima na mwana ozolekisa mwana omutakala mwana eza malédiction. Ah oui, eza malédiction. Mais si ko place mo pe na Bible, oyebi que Bible pe er mo pe sa mbele à double tranchant. Po natanga verset mo na Bible, tangu Sarah akufi, Abraham azwaka lisusu mwasi ya misato eloko wana bato ebele bayeba yango te. Abraham azwaka mwasi ya misato, mwasi wana azalaka plus jeune qu'Abraham, plus jeune vraiment. Sikoyo wana question na otuna ngo le regard de la presse. Donc yozo soutenir Abraham tant azwaka mwasi plus jeune tant Sarah kufaka. Mais nga na lingana lo baboye tant yozo ba na Bible, moni bolingo makamba Bible, Bible yango eza banani. Po Bible eza ba mindele nga na yebi ke Bible eza ba mindele. Bino bokoyela biso balwa na bino ba mindele boya na Congo te. Soko tal même Marie na Joseph na nazaki mukolo. Mais Joseph bon ça va on le dit bien ça va non nazo ke no bien nga omoni nga to ke nga nazo ba makambo nga nazo maîtriser omona na kilelo yo ke mwana mobali be moi mwasi na yebiso ke ba mama ebele ba satisfaction ba papa na ndako te ozo comprendre Olobi? Est-ce que le vendeur kaya? Mais te faut le beler la kangote. Au monde que Congo bato bazo okufa ba mort subite. Do yozo sepela oke na ba matanga ba mort subite. Donc yo mort subite ya Congo ezara parce que na couple bolingo ezate sentiment ezate donc yo pona mort subite yango wana. Na lobi baka est-ce que sentiment bakanga kango? Sentiment bakanga kango. Ozo ke pas maman wana. Ozo si maman 70 ans obota lisusu. Eza pona ko garder ye. Non bachenga miko bolingo eza ba satisfaction. Lelo na bolingo so peut-être ata boza même âge bobalani boye eloko malonga te akokende na bazali refactende. Mais si ko le regard de la presse maîtrise-toi. Si j'ai oyo ngai muto apesi ngango c'est mon président John Sima Obeba poto kande na bengai mais ya yebisi biso boye que bino bana mike ya mibali o bozo tala ngai bolinga ba mama na pona bolingo te bolinga bango pona mbongo bolinga bango pona mbongo tala omoni ba mama eza aide ngai nazoloba ngai nazotelemela ngango ba mama to biso tolingaka na kisasa ba mama o biso tolingaka na kisasa bana poto bayebi yango ezaka te bana poto ba mama to tolingaka na kisasa ezaka te ke bazana mbongo te au contraire eza ba jeune mususu bazwaka mbongo bapesa ba mama wana okosi teneni oza wapi na boyango maman Mireille abika boyango pesa biso vina on a intérêt oui na boyango ni tu oza boko pesa maman combien maman mutu ba benda ka bino pe boye ba te pourquoi ba utiliser bino akobenda o po pesa moi $100 yo ton $100 no moniquette din short ya malamu te ozo boma vina o tango yo ozo kemela biloko makasi po sepelisa mama wana ozo mi boma yo moko mon frère botika biloko ya mabe par exemple s'il vous plaît par exemple net oza na yo boyelelo naza na nga mineur pona yeba ndeni nya ko caresser moi na mbetu puisque TV za radio te na caressa moi ni na mbetu photo sala ndeni il faut na ke na muto aza na ba expérience koleka net ba mama wana peut-être ayebi ke non de la presse mon ndenge za boye photo za la boye aussi mama moi si boye sentiment moi c'est utaka boye puisque ti lelo totaka na chic to tika la ko mona ntika ko mona professeur mo ta pesa ke posi ma opesa moi si sentiment il faut simbe na muto alibeli na tika ko mona na ngango place wana bakashaka na bangongo omona ba yeli bino ba titre moko boye soki ndenge za boye faut ça la boye bakashaka place wana mais pose à éducation il faut ça pas mama wana ezaka tek ngana lobi ke non pona prophétie et pona profit ya ke non ndenge za wana faut moi ça na mbongo ou bien papa mkola za na mbongo pour moi na benda mbongo mais non na bolingo l'amour ne compte pas d'âge l'amour ne compte pas d'argent et qui para bikolo te ozo comprendre non s'il vous plaît mais le regard de la presse s'il vous plaît le regard s'il te plaît hein maman Mireille maman na obima na obose déjà tango lobi mama na nga akobota te voilà moi si na yo mama wana
obotisa déjà akotikala kobota te. Voilà le regard de la presse, le regard de la presse. Voilà na poto emona na kati et ça les marades que au moins pena jeune eza poto to eza mais biso toza pototé le regard de la presse yoka biso toza pototé biso toza ba bantu eloko tozo bosana toza ba bantu jamais tokozwa kaka makambo o lokwa poto asalaki poto alobaki ngai débat na ngai lelo et na bengisi bino pour pesa nga quand même idée par rapport à ça biso toza ba bantu yebisanga siko omoni bolumbu ya mutu aza mukolo plus âgé que toi est-ce que mon on te que ça li ba bien la vie échanger bolumbu échanger combien de fois ya ba jeune fille oyo ba mona bolumbu à Jésus na film échanger nana ngo mona motakala Jésus te na film à Jésus yebisanga bato bazwa ba malédiction na mboko yo mais Jésus wana zaka Jésus wana zaka Jésus te eza moninga na maman ezanda kisa yoko boya ngote ezanda kisa puisque les loba pasteur rebelle ba telemelaka motakala Jésus yo tikala ko mona ngote na le regard de la presse le regard de la presse apaise-toi s'il te plaît non apaise-toi na bolongola ba biloko na mutu ba mort sibite ezoko sama na kisa ça pona déception maman ko tikala ko kufa mort sibite te dis jamais vu pona nini posa nzoto papa moko bo akena ne musala vani ne bureau azofa ayana ndako boy ko boy fatigué maman ko vendre la rawana ezana eloko moko te leke lengi ya kosaka na te na mukelo ne telengi ya mbetu yo ko lingo contredire ngo le regard de la presse moi je contredis rien nga naza journaliste nga nazo poser bino ba question bo pesa nga biano en tout cas bana poto bana kin bino mo bozo kalelo za ko inda kande tolobaka chaîne ezaka moko vérité universelle boss John Sima okande na benga yo beba poto question musuna nina tuna no maman Mireille pour na mona le regard de la presse azo s'enflammer le problème maman Mireille le regard de la presse na otuna yo tano ekoka maman Mireille yebisa biso nanu tangu ba maman wana balingaka bali ya bana mikie wana o tomonaka ndenge le regard de la presse abike ba maman ba kufaka na AVC pona posa nzoto est-ce que posa nzoto et comme misa mutu AVC parce que oza maman ozui quand même expérience na vie est-ce que posa nzoto comme misa mutu akufi pe na AVC pona ngo c'est pas vrai eza faux et archi faux posa nzoto jamais boma mutu mutu akosa AVC pona posa nzoto te na uti koloba awa ke maman wana abala jeune 16 17 ans 22 ans abala na mobali na ye ba poso na abanda ko salango siko na age wanda ko ya ko kufa vraiment au moins que ça raison moko azo pesa eza valable te eza valable ça eza kaka bango ba mi bande na biso mibali bozonga bozwa basi la age na bino bazo bosana ke lelo aza mama wana lobi pa akolinga siko ko bala ko sala faye na ye ko sa vie na ye l'air yozo détruire dans mon Congo na pa mama wana po bazo ke pa mama wana ba omela ba biloko makasi ba komona ba nga na ye bakana ngate akoya ko se charger pour se pesa ka mama wana mais au fur et à mesure so me biloko wana zo détruire santé. Maintenant, yo koya ko bala moi sinon ozu mbongo bien sûr ozu no mbongo pa mama na po sepeli si ndenga zo ba posa mbe o memie na mbetu o sali o ko sali o sepeli mama wana mais conséquences à la longue tant que siko yo ko ozu mbongo wana et fina siko ozu ki mbongo po somba mutuka o somba moi IST na yo ozu ki mbongo wana OK o sali o luki mo activité bando sala lobi kuna o komi mutu o lingi o bala mu Congo na yo est-ce que ça c'est que fonctionner bando fonctionner wana parce que au moins nzoto zoto oyo mutu pe akoboma ngo ye moko tant le lokoti si oyo lobi okoti si oyo ba produit les okota na nzoto eza banzete ozo liango anexe e ko bebisa yo lobi no za malamu te lobi pe donc oza na age wana ba yo pe ba ko parce que ba loba pe tout excès nuit no bazo bosana ke lobi pe ko za 70 ans mwana moko pe ajina ko zole moi sinaye pourtant yo zo mela banzete wana tant ko za 50 oza pe fatigué mokiliza ezo balukati il faut vous fatiguer. Bakozolo pe moi sina. Tout ce pays ici bas. Et le bande na bande ko basi ba bosa na kayangwana. Yo za mo mukobi mazata mobimba. Yeba ke ta mukolo ko linga ko bala tango ko bala pe. O komi pe na age wana mwana moko pe ya mukalo ko beto pe musinzo azu mobali na yo. Alors to tika ko sala na mabe pour vivre vie heureuse na libana ko sala mabe te.
oza mwasi linga mobali na mwa muki wana muki azopesa o po na ndimite ke za bolingo papa wana na mutuka na ya za bien jeune fille na Hollande ka po ali mwa muki asoma kabelo alata talon asoma eze bolingo te papa po aza petit chéri na ye oyitanga bana bakenda kuna bana basi na bana ba mikete. Le regard de la presse question mo pe pona moni ko za posa koloba yo ebisi biso wa ke ba mama wana bakufaka na AVC yango pe question wana na su yango par rapport à ndenge mama Mireille alobi tout excès nuit tangu yo na bo jeunesse ozo linga ba mama mikolo po yo o sepesa ba ndenge ozo loba wana po lia ba pe ba mbongo ba so ba bino ba range robert évoque to e ba bino ba jeune garçon qui chasse vraiment ka ko linga mibali ba mama mikolo to e ba bino allez ton ce ko linga mama ba to yo comme mukolo Obali moi sinon 20 ans après, 30 ans après. Merci beaucoup na Kofi Olomide, ndenga loba ke tokolia bombo na sachet. Ozo comprendre les lots tokolia bombo na sachet. Tala, yozo ba ke non ndenge za wana ba mo sibite sa makate na makambo bolingo. A combien plus forte raison que tala ba film pornographie moni pena mama mukolo so se masturber. Est-ce que biloko wana ngamu tunaya nango masturbation. Jeune fille, jeune garçon moko boazui savon na douche. Azako se masturber. Est-ce que ngamu tunaya nango papa mko mama mkolo ye wana zwi pena misapi na ba matungulu na banini azoko michuba chuba banini ngamu tunaya ka biloko wana nakoloba eza na émission nakoloba bino bolingi ku population ekufa ou bien bolingi peuple de Dieu ba kufa donc nazoloba mkolo TV ko bongo na radio bana poto bo continuer ko sala makambo wana parce que c'est bien bozo sala bien pona ko aider ba mama o balingi ba kufa na mort subite kolinga mama mkolo eza malédiction te e uta wapi tangelanga na Bible et où t'as c'est normal, c'est juste aide. Tout ça c'est aider. On se comprend les moutons coufoua. Attention, il faut qu'on encadre maman wana. Azala nena bon mo inaye. Aya kufa nena typhoïde naye ou bien malaria naye. Tala. Tangela combien d'aba? Oyo yebi. Twana Kishasa. Tangela combien oyo yebi ba kufa déjà pour na posa nzoto. Merci beaucoup na kotanga. Na kotanga parce que TVza radio te. TVza radio te. Eza ko kufa te. Mutu net Loris la congolaise na poto. 45 ans na mikili si les gens na moi na moba na mbeto vous trouvez ça normal il faut le déjà bouchou aluka déjà moi jeune moko boy achaka losi à ça bon divorcé na nani losi à ça na poto 87 ans azana mutu siko jeune moko boy soka memiye aye na ye abando chéri ye azo aider pas nini yebi soke ba maman no tangi comme wala bazaka na ba jeune garçon mais akufa na déception si tu ne le sais pas je te dis parce que TV za radio te neli bomé akufa eza confusion de déception ba papa wana ba yebi ko batela ba maman te na ba palais ba papa yango nde ba maman ba déconner il faut pas luka place bolinga benza ozo comprendre soki oza na ngote toi tu peux imaginer ndenge oza kitoko boye pembe kimisaka bangungi na ndako ndenge oza bena boye jeune moko boye moins âgé que toi azala mbongo na ye auti na Londres ba moko boye atieli mwa turbo na se na mesa kaka ndenge za kaka tokende chez Temba yoko boye na kisaso na bazairo na kete naza jara basi wana te nakosala ngote alinga basi âge na ye oui. Ah oui, le regard de la presse va lobby. Batebele bazo kotula na mboka na biso pona ko kipe ba âge bolingo kipaka âge te bolingo ezaneti chaussure loko le simbi okutana papa mukolo moko boye peut-être boza même âge mais na mbetu pena par rapport ezoko to saté allez yo continuer ka kozana papa na poza bambongo na ye donc lelo moto kopela botika la coacher abonnez-vous massivement hein vérité universelle chaîne kaka moko le regard de la presse maman Mireille lobby aza fumbwate hein po fumbwa na pondu ba 500 ngo te po sino tobela diarrhée keba maman Mireille aza fumbwate ba 500 na pondu po ya lobby ke ya kondima na ete ba mibali ya ba bébé buchu soki akondima te ye azo encourager ebele akotula na kisasa non mais il y a un point de vue na ye merci na Kofi Olomide ndenga loba na kolia bombo na sachet donc ngai soki na kepa maman mukolo par rapport ya bolingo na kolia ngo na sachet ozo comprendre pour na ko aider maman wana tala to mona ka ba maman ebele batemi boya azui pena vidéo ache pena caméra boya ache boy azui misape chaka vous trouvez ça normal maman na kufa na ba typhoïde akufa na microbe aleyo wana na matanga maman na bazaliti te bazali ba kufela bazali ba kobo fatigué na kosio eza musu na 50 mais on dit maintenant na 50 ans mais maman vous prenez pour qui oh maman
Bino ba jeune. Bino ba jeune. 25 ans de boza makasi. Koko sana liboma te. Papa moko koza na 50 ans. Papa 50 ans. Ah, maza vivacité ko âge jeune à 25 ans hein. Papa bakena na poto bakoba. Tuna bana mike balinga bango wana. Bakena na bango ndeni. Gouvernement makia. Tanga ujana. Bakanga ujana pwani. Bakanga ujana pwani. Pwani bakanga ujana. Eza bazo sala bilengi koleka ba mama mikolo na mbetu. Kobuka na te. Bato baza poto belé ba papa baza belé na poto wana babotaka lisusu te bayebi ko satisfaire basi na palete. Tika ko encourager makambo izo ko encourager wana. Congolais zo ko kufa neti bibwele surtout maman. Le regard de la presse, question mutuna esuka poto clôturer. Yo ebisi biso boye. Hein? Que ba maman ebisi binote na lobby boye, faut ko loba be na lobby boye. Population bazo ko tala nga surtout ba na poto. Na lobby boye. Et ça que na yebisi bino bonnet na yebisi omoko. Ah oui, au lobby boye toyoki le regard de la presse. Mais question esuka poto clôturer. Yebisa biso kaka, moi elo moko ya suka po bana poto ba retenir. Donc selon toi, yo au voté que bana mikie babi makana ba papa ba tupo ba mama ba nanda ku ba souffrir mbonga wenze bando tika $30 et qui t'a $10 pour na ujana. Donc yo on dit que yo moi mobile ya jeune garçon o lingano mama ba ta mukie pourtant moi na singa mbonga minerval ezaki $100 et qui t'a $50. Tozana championnat ka isala di. Ce qui yo maman autocité mbala moko bimi ba remplacer mutu mususu. On doit comprendre. Est-ce que le monde tout c'est pas ici bas tant yo zo linga maman muninga so ba lingi ya yo. So ki ba lingi ya yo. So ki ba lingi maman na yo. Okuti bongo maman na yo en flagrant de kiti. Na jeune garçon le quoi yo sani. La lutte continue. Et le Macron, la lutte continue. Ngana ko tala biso to ba jeune. Jeune a wele la moi cité. So moi ba maman na ba linga. Ko échapper question na ngate. Na tuni yo. So ki okuti maman na yo en flagrant de kiti. Qu'est-ce que tu vas faire au salani? Et bon ngana za sentiment maman nanga. Naza sentiment. Na kotika jeune garçon wana. Na kotika ya sala bolingo na ye puisque l'amour ne compte pas d'âge. Il faut qu'on retenir bloco wana. Ce que zo tambola na ngote yeba ke wana okufa na mort subite net yo. Kebo ya okufa na déception ya kosaka na kutu. Tenga na kufa na déception te pona tambola na banga nzala. L'amour ne compte pas d'âge. L'amour ne compte pas d'âge. Toza déjà jusqu'à la fin. Nazo pesa surtout mingi na bato poto na maloba na nga. À la fin na maloba na nga. Parce que nga na koloba susu te. Na koloba susu te na kotika koloba mkolo TV ko bon na radio. Ozo comprendre soko monindo kibelela. Eza mabete ko linga mwana muke ube mkolo. Bolingo kipaka agité. Soki peut-être les loyo lobi que non ozo tika boyo ke bo lingi mama mkolo bo tiki mama biso toliaka bombo na sachet. Ozo comprendre biso toliaka penda bombo na sachet. Tozo liango penda boya ko kalinga tozo kalinga. Le regard de la mort subite salema net neto mona baneli bomé bakufa mais c'est incroyable. Neto mona ba me rêver. Vous comprenez? Le regard de la presse, de comme une souka émission de Bisson Mokoulali. Alors, le regard de la presse, apaise-toi s'il te plaît, apaise-toi. Tozana plateau, bazolanda biso, bazana posa bayo kavina biso, bazana posa babona tendengozo silika. Alors, comme une souka émission de Bisson, l'élo avant. Le regard de la presse. Le regard, apaise-toi. Sois kimia. Mais tozo lobela mboka. Le regard, apaise-toi. Le regard, eza plateau nanga. Eza plateau nanga. Tokomi na suka émission, tokomi na suka apaise-toi eza plateau nanga. Maman Mireille, moi ya suka poto clôturer, moi mabanga, un soza na moi libanga taka yo artiste munene na Kinshasa, moi libanga poto clôturer mission ya lelo. OK. Moi suka pona lelo, eza ke bawo basala makambo na batika. D'après nga eza mabe. Bandeko basi bo inangate, bawo basala kango bo inangate. Mais to mi pèse quand même valeur. Ba papa bo inangate to mi pesa valeur la ta valeur a bo papa la ta valeur a ki mama zala mwasi soki ozana omoni ke mobana wazo sepeli sote ninga papa muso baza ya âge na yo et ça que couple na bino boko vendre quelque part ba bien ah couple ba koli déjà mais baza quand même bien mais ba mona yo na moko amuke ovansi pembe mais soki ba kamano ba leko comme so o petit bitinda o te boyena mo ya malamu te boye bi makambo salaka bo tire biso mbala biso ba jeune ba maman botika biso mbala biso ba jeune ya ba âge na biso soko oza divorcé so mbano akofoluka pe papa moko pe aza divorcé papa moko pe aza veuf
bosala bokontinue bolingo loko bolingo ezalaka na age te na baage na bino ba 50 na ba 60 biso mpe toza ba 20 ba 30 tozala mpe mpo bino bozozwa bajeune yango biso totula bamama Maman Mireille a tout ça tula. Alors maman Mireille moi libanga ya suka talaka yo artiste munene moi libanga suka pour te clôturer mission na biso. OK, merci beaucoup. Ezaka conseil bandeko ya mabeto to boaka ya mam to zwa. Na pesi mbote nanga na Londres, na Royaume-Uni. Kaka Jano, tonton Jano na boutique Jano ba tout basaka wana pesi bino bambote belé. Na pesi mbote nanga na ba bébé na ngai. Patricia, Bénédicte, na pesi mbote na ma copine propre privée na France, Laetitia Ukwere, ma chérie bikande to solaka. Na pesi bambote na ba fantique na nga tout. Ya boze belé so bina banda otanga boko inangai. Ba onyo so balinga kanga na ba balinga ngate na pesi bino ka mbote. Na pesi yo merci pour l'émission. Na pesi yo merci vraiment pour na pesi ndeko na biso pe merci pour l'intervention na e eza vie na e papa na pesi yo ka ba courage continue na ko sala bongo mais conséquences ekoya. Po eloko nyo so sala mokeza conséquences nango. Onyo so tosala mokili toyeba ke nzamba likolo azali oyebi wakela mwasi wakela mobali mukolo ezala ko juger biso tobosana oui. Merci beaucoup en tout cas vie eza bongo nyoso tosala awa esukaka efutamaka pe awa. OK. Na pesi mbote na petite sœur nanga Sharon Penga mama na Godwin na pesi yo mbote bisuko ozali oyebi petite sœur Akati bisous na linga komi. Voilà pour te clôturer le bogar na rappeler le souk eza plateau nanga. Donc le lenge awa te présent plateau ya Mariana top la petite sainte ko elanga ba lenge na wana to sala na plateau na yo awa la reine c'est moi pesa mbote mi balé mi satu na leka pour clôturer mission nanga. Merci beaucoup ndengo pesi nga parole merci vraiment mingi na bana poto na ko contredire muke parce que na nenga mabete na ndenge pe ya mabete biso toza ba panzi sango tango profiter aux moins minutes muke faut ko talisa mokili ndenge ekozalila en tout cas vraiment bana poto tout surtout ba maman poto tout avant na banana mot de la fin na pesa na numéro na nga bo contacter nga na ko servir bino kitoko ndenge ezala kaka plus 243 9 74 34 81 88 c'est-à-dire 09 na ndenga bandundu kasa imanye makatanga wantashi 09 97 74 81 88 nazolo baboy Monique azoko kanesha le boga pesa mbote poto comme na suka émission pesa mbote poto comme na suka ya émission voilà na ko pesa na mbote premièrement d'abord na bato bakufa na déception ya bolingo ya ba ajwana sans oublier que son âme repose en paix Nelly Bomei po akufa na déception ko saka na kutute na pesi pe bambota trop na bato ebele bakufa na ba déception bolingo ba na ko pesa na mbote mingi na boss na biso John Simao mwana poto atonga kenda poto 41 ans d'âge donc banda mokile banda aza déjà na poto mais surtout bana poto ebele ba bana poto en tout cas vraiment baza batata poto na ba kokwa poto mais na pesa mbote kokatanga te vraiment na mutabato oui mais kokatanga na pesa na ba ujana na biso pesa mbote précise toi comme na suka Chantal Bola, maman Paradis, maman Guesso, président Ferrego, ne tombera jamais. Sans oublier Léo Scram, papa Poutine, Marc Olivier, Marc Andy. Merci encore une fois de plus. Naya Dada Guabana, na pesi bino bambota trop. Polé, chade Paul Beya, Popol Mukelenge, Popol Mupasula, na pesi na bambota trop et pas choisi Matata. Voilà. Roi ya Kampala, Mikolo, voilà. Choisi Matata, to pesi ombote. Le boga, to comme na suka, Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, to comme na suka émission na biso. Bon comprendre le boga de la presse. Parce que à contredire maloba maman na biso en tout cas to komi na suka nga Mariana tabu nazaki ne sengolelo ya ko présenter bino émission chronique des stars ya lelo mais avant de clôturer maman Mireille to telema pour nga linga ko telema avant de clôturer émission nga en tout cas na pesi mbote na mon boss yena benga ke bébé ya poto John Simao bambote belé na pesi mbote na famille nanga na pesi mbote na Toulouse Michel Fata qui papa je t'aime beaucoup abonnez-vous massivement bon comprendre aloba mingi aloba vraiment mingi pardon maman wa botanga mbote mingi na maman wa bota Mireille Bahati maman Cécile Mbouyi na linga komi na pesi pe Popol Mukelenge moninga papa na bino moninga papa na bino moninga papa na bino Bisous.